Voilà, merci. Nabino nyoso bozu occasion ya kolanda biso lelo Bertin Djonga moto na Nzambe nazane sengo mingi. Na ndenge tokutani lisusu na compte ya émission na biso lelo toujours amba artiste oya bino oya CPC. Sur le maboko na biso de temps à autre traité parce que les maladies moko eza maladie à salité. Tant que yo sukolo maboko to simbi zolo virus akokota, simbi misu virus akokota. C'est pour cela bazo tinda biso na propriété on a. Donc mbote mingi encore une fois. Voilà. Comment m'a chante lelo na réalité ya musique congolaise ndenge zo marcher dans l'ensemble na tokoti na masolo italien comment m'a chante. Est-ce qu'on avance ou bien on recule? Oui, toujours avancer car pour la raison ya makambo ya coronavirus, les maladies est quoi ici presque ba société presque. Oui, ba société monsieur Zosala, ba makambo ebele Zosala, ba ministère ebele Zosala. Na boke bignos mais net du côté na biso société na biso za kufa par terre parce que biso logo ba bi moi bon rassembler plus de 20 personnes exactes carrément. Moi je beta concert pour ba futa mbongo ba kota exact. Voilà. Lelo orchestre ndenge nini toyebi ke bien que tous en ba état d'urgence mais quand même tu ba santé na ndenge ezali pe état d'urgence c'est bomi orchestre et stopper l'actualité. Ouais, stopper l'actualité, stopper ba concert. Donc stopper ba travail, mon salaire na biso ça stopper. Moi au salaire ça mais le gouvernement maladie zo déranger le monde entier, ça Théo car président ya Congo mta sala bisonko et a protéger biso azo lengela biso na katia. Ma solo ndenge ezali. Mais sinon dans l'ensemble, je pense que kuti biso na aller na biso répétition, na kamo tuninga sumba mi balé, faut ba déjà que santé ça bien. Non, biso tous en répétition te to solona yo bato bazola na biso to sala émission pour na bango. Mais yo kuta des ambiances donc il faut que on ga bien déjà d'autres a bien. Voilà, comment on chante boza bien. Siko bo préparer nini na temps oyo pour tu yebi ke bobetaka mingi banzembo oyo mingi akala mais que comment on chante boza na préparation ya loko songolo pour dans l'avenir tout le monde a sous ba nouveauté. Oui, tous en a studio de travailler. Ce que pour le coronavirus peut-être aussi ça déjà ensemble dans l'orchestre parce que ngam na bana misala et puis orchestre est aussi intervention après. Nous avons la plateforme de bandara et puis orchestre est aussi là après. Tous en a studio. Surtout ce qui nous a à salsa biso. Tout le monde est 10e mois ndenge yemo razo ba mokili na ye. Mais sinon tous après pour misango parce que ba élément tous en ngo ba chanteur bazar, ba guitariste bazar, orchestre est en grand complet. Voilà. Vous avez préparé les albums tout Les albums il y a 12 chansons. Banze mo musu ya Vie Simaro, to bandeli yango, na banze mo musu to tche ya biso mo. 12 chansons. Ouais, 12 chansons, 12 titres. Mais lelo na ndenge pe toujours comment on appelle ba lire la musique lelo on dirait ba titre belé comment moi mo bulu po ming beaucoup ba artiste bo mo sala au sali moko bo kotina na YouTube sali mi balé bo kotina bo rattrapaka ka actualité. Mais oui kasi pour économiser pe banze mo na mususu malé bo sali ningo na za politique ya lelo eza ya IRT yo pa uto utaki mukolo bo mama uto utaki bébé tu okomi mutu eza politique ya lelo. Mais na mbala kata 12 chansons wana ekozwa bino temps pour talaka ka même sous moi 6 mois nini ça la pe banzembo konyo la biso makasi ali banzembo ne to ya sika kuna mais banzembo logo surtout avec Simaro to bandeli 6 ou 5 je pense que ils a déjà na kata banzoto et même biso bana mindonote. Voilà na lingi to sangisa kanyoso ata ndenge mboka na biso ezotambola po Manda chante aza mwana mboka. Manda chante lelo à lire ya vie ezala politique ezala social ezala nyoso ya mboka na biso ndenge ezokende. Commentaire nini okoki kosala nano to bana na vie politique po musicien pas ko lobela pe moi politique ya mboka na ye. Mais oui, vie politique Makamu c'est Salama déjà, président Kabila a la passation de pouvoir.
dans le pays, même politique à haut niveau. Et puis, bon, les lots, quand même, président a dirigé le pays, président Tshisekedi. Parce que les pays a dirigé dans le monde, il y a le coronavirus. Donc, vraiment, Memi Moussala n'a pas si. Memi Moussala n'a pas si, mais, surtout tous ensemble, je pense que tu dois soutenir à ça la plus pour marcher. Sinon, quand la dirigeant le Congo, et ça facilité, il faut aller à monter à mon nene, Kabila latara pe motema. Et puis, il faut aller à na matoyi na libanda oyo eko matsaye et non matoyi oyo kaka makambo ka ya mabe pour matoyi ya mabe wana muteko memaye na mabe mingi mais matoyi ya malamu et memaye na makambo malamu mingi na kata mboka omoni donc dans l'ensemble tout total la ngane ngezo kende nzambe mo kayebi mais sinon Congo za mboka o biso benga paradis parce que ngana tamboli presque partout dans le monde entier mais na lui presque donc mboka legi mboka ezate na mpiaka na nzala to na vie sociale po ndeko zoloba on dirait ozochola Congo ngo bien ndenge non ochola Congo ta na oloba pena que sincérité mboka leki mboka o ezate so na zoloba ke tokota na ba détail wana comme ba détail ba pasi banzala makambe belé oui mais mboka leki mboka o ezate na kati ya banzala ba pasi makambe belé ali ba dirigeant bango moko bazala motema malamu. Il y a beaucoup de gens qui ont 1 million de mboka. Ça, ils ont gêné. Parce que, nous avons des dirigeants qui sont balabala, na ba soda, ba policier, na ba jeep ya sika. Il y a des valeur déjà 400 000 ou 350 000 na ba jeep na ba policier, na ba gérer. Et puis le bina tongo ba kangi ba bia yibaki. Ça est memi penza biso na somme wa sakanate. Toza ba zouzité. Tu es bien désolé, mais ce que ça peut être sincère et grave. Parce que les lots, entre moi et toi, vraiment, comme on a magamu, tout le monde a rokanga batu na pays les lots. Oui, et très gros salamate, mais ezala le lengue ezo salama côté mosus net biso ba manda boye, ezo sala somo. Ezo sala somo parce que bandeko wana bazali na kata pays ba dirigeant pe pays mais biso artiste na bango tozalaki omoni donc tout la bakawana ils ont gêné biso makasi mais vraiment président Tshisekedi nzamba sal sae ami mamboka na ye ba danger za trop et deuxième proposition cause la pe soki pe ba kokangango ndenge zo sama na IGF na ba kangaka et kendaka pe na ndenge ka ba secret to yebite so ba ko sa ndenge pose ndenge zo tombola nyoso boye. Pe mingi bato bazoloba ke bambonga pe ezozonga ndinga normal mboka pe ekende pe normal bato mususu pe esala pe po to préparer à venir na biso alobi po bato mususu banga kata koyibaka yango pe. Oui mais il paraît IGF faisait déjà même à l'époque il y a président honoraire Kabila il paraît Zara déjà mais ce qui IGF nzamba ko accompagner bango bazala pena sincère ti na suka je pense que mokili ebonga pour nazo mona pe IGF azaka moto oui azaka moto azana nzambe te IGF azaka moto ya pa nazo banga yango mo so mona ka IGF yemo pe na IGF donc ozo mona mais nzamba sunga bango bazala mo ndenge basango batambulaka bazala sincère pour izo sala somo alors somo wana sikoyo ezo mema biso na nzela ya moko na moko azali dirigeant ou azana ko prétendre que azala dirigeant ayeba ke mbongo d'abord bakabola ngo na peuple baliaka na peuple mbongo bakotsa ngo na gestion mboka po batonso bazala très à l'aise esika nzala ezali makasi esika pasi eza makasi ezali esika kanda na bondoki ekotaka mingi moteya mabe ozomona lelo tozomona presque na 40% na kata Congo moteya mabe mati même ti na 40% pour na raison ya kolia pasi tozana ba problème ebele ba mai na biso ti lelo na ba courant tozana pasi lelo tozana maladie lokola coronavirus so okenda ba mboka msona bakimbwala kuna okenda ba fin fond na kati ya mboka na biso na Congo okokuta courant na mai ezaka te alors okomi pe place okuti pe bato wana nde masolo pe ya coronavirus yango okuti bayebi na bango te po moto akomaka pe kuna kotala bango na ba masque aza na ye te tozana ba problème Nkumumanda chante. Est-ce que vous avez une question sur Nkumumanda chante à l'ingaba posée?
Mais journaliste modèle ni retour dans la question ndengwana. Yo nem doyena ba question na autre déontologie na partir de ba question na yo. Tout n'a pas comme ma question non, question ne fallait pas. Déjà na carte de déontologie, tant nga nazaki na yo ngoko balanga olingi ni na tuna na ni na tuna te, retour na na caméra te, na kangi yo déjà. So na ba question sur ba tika na biso. Retour na to be retour na ngoko balanga en dehors na parce que oye kala ser na yo témoin, oye kala to fani kala ngoko balanga non voilà, ni to tuna ni to tuna te. Fondangé pas ba téléspectateur. Télévision, parce que moi, on a jamais eu pour progresser. Mais la télévision, si on a un peu lingue, on va tout na tête, bah ça va avant. Oui, bi ko dango. Voilà. Comment on chante. Lelo soit totali évolution, il y a musique, il y a République démocratique du Congo. Ba jeune, ba leki, où il y a bien ba bimi ebele lelo. Est-ce que ça a bien kaka to yesepeli ça bien les bango pe baye na mo vana bango. C'est très compliqué la question là. Mais bon pas bango esika ba komi wana na komaki wana te. Biso to komaki pe na esika wana ti to yo zo ba tremper. Nengi yoko to na soke sepeli ça kaka na quoi. Parce que tant biso to yala ki tant biso to ba wenga to za ba jeune mais ba vie ba zalaki. Ba vie pe ba ki kola ba vie pe ba zalaki. Komoni donc non mais ça mutu mususu to tuna pe ka question wana mais oh non musique na bango ba beta lelo ezana ngo boy apesa point de vie nae mais wana ko débat mususu mais so lobi na nga ndenge bazo bima po mutu nyonso bima kaka mutu nyonso bima kaka biso nyonso to bima ki pe kaka mais ba lengela etamboli ba linga musala yango sincèrement ba kota na kati ya musique ya Congo ba yoka ba ancien musique na biso mingi opesa ka ba nostalgie ya ko sala ba mélodie ebele na malobe ebele malama mboka mais sinon pour la bima eza nango normal bima kota kaka na discipline bima kota na kata jeu normal ba accepter sika ba vie nyonso bazali sika ba camarade nyonso bazali sika ba doyen nyonso bazali parce que to linga te musala oyo ezali na ba banda yango et mutango yo soko botami lelo kuti bato ba banda yango kota na kata respect nde yango na science ya munene ya spiritualité e batela bato ebele yango wana voilà na mizika ya bango wana ndenge ozoyoka ndenge bazo évoluer lelo pe toyomona lisusu polémique mosusu ekoti epa na bango ekomi moi haine pe na kati oko reprocher bango to gote bango ni auto lo bango déjà wana daga yo so kutana bango so ra pe na bango mais ngana auto lo bango to ngana bito so ko yoka ngo bien so na zo da ngo bien na auto lo bango ki discipline et régner kaka discipline régner discipline elo ko mo ka bo mbute mais futa ka mabe discipline kaka biso na biso ki connaît tout to na biso banzambe te to na biso masumu na biso mais to za na mo expérience yo ndambo etindi biso to talande musala yo ko sala maluka moi jeunesse ça non boy parce que tout le monde m'a bébélé tout le monde m'a bébélé comment on chante mouvement oyo tango zui et pas ya papa Simaro yemoko apesi yo yango na motema ya kofungwama mais ça pe na bato mususu ozaki na bango o basepelaki na yango vraiment te alors lelo ba mususu bazo boaka ba chance ba mususu bazana moi demitema pe bakenda na kwena bango ba mususu balobi ke ndenge bilo bozo betela yo omemi yango na ki wenge lobana bango ba betela ndenge ya kinini na bango ti bango pe bana bango manda ba na bino bo beta pe na kinini na bino pour bango bazaki na vesti maro mais fallait ba bimata lokwa ba malage ba bimaki lokwa ba Carlito lokwa ba Shakembo lokwa mais na lingi mutazo lo bana la tsota nzemo na emoko abi nzemo na ngabe moko yango tana manda yemba voilà donc ngala katsako yilinga pe na ba question mais voilà la question oyo eza na ngota est-ce que wana eza question te mais oui po makamanda nga siko na lo bango pona kena ngo wapi ba lobi na ngana zo yemba na yemba banzemba ya vesti maro lokwa na kiwenge mais ngana zali mwana na uti wenge et nazali na bolenge donc nazo yemba banzimo wana exact yo tu na question ndenge wana tamso yo kantinga na monde polémique te bango balakisaka ka yo mutu na bango nzembo ya bango basala peme na vesi maro nini ngana za mutu na bango te ngana za journaliste kaka nazo tuna yo kaka mutuna ngana yi bango te yo dokutana na bango voilà tozongeli sikoyo
album toyebi ke na temps oyo générique pe salaka pe moi bien olobi ozo préparer album eza koya est-ce que générique pe eza na kati to eza kaka monde rumba ndo memeli bango po toyebi ke odembe eza makasi rumba yali mais moi ebine de pe moki ya générique ezali pas lokola ya mabe mais ya mikolo yali eloko yali na tête ezali ya obine. Voilà, c'est quoi? On a 12 titres. Bah chance c'est ça, la banane. Comment on a chanté comme t'as signé 6 sur Etikali ou bien exemple sur le mouvement. La casa au chata dio na kata groupe bache mais sinon bah o musone za banze mauvais simaro. Et bien on a profité que na sala ka mo intelligence au baksa banze muso ba bako sepela. Pour ba et ça la pege voilà tout ce que dans ba simaro. Mais sinon tant de démarrer on te retourne pour na structure boy pour ngana ko sa banze mo 85 na luki ngo loin pour yemba banze mo ko kanda ba makamna bango za passe. Ngana ko na ko yemba nzembo lelo pemena ba simaro fona matsa niveau na bango ya bana o ke jazz. Na ko beta na scène bango te c'est pour cela ba guitare musuku to beta ngo ba poto ba Olivier Chimanga kuna pour ça la juste musuku be beta ma père. Bele kutu ba kamo à niveau à sagesse ya nkuma na chante ke mbala moko pe s'adapter pe na eloko yango pe makambo pe zo kende kitoko. Mais ouais so ba to ba zo kamo ndenge wana eza ba 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 simaro te mais so ba simaro oui azaki pe yezu masia te. Mais si vous avez une discipline, vous avez savoir faire. Vous avez pour y aller dans liste où il y a moteur ça le cola yete mais moteur ça la pépé le cola yete. Le gars biso pesa ta 30% et ça déjà bien pour na kola musaka makama malamu ya kina mokili la muyaka et la mukata moke pour malamu ebele zo kunda makali bela. Voilà. Lelo soki totali niveau oyo kumuma da chante akomi lelo ya ba jeune mususu bazo landa lobi nga vraiment un jour funa koma lo la manda chante il faut la discipline nini mujunyo sasa kaneka ne wana ngabe na ba ata un jour funa za loka ba emene na ba papa wemba wana ya kana pour tout le monde ngama mususu pe ba aluka koma lo la modèle mo ba yebi tendeka ola lo ba kindengo wana kasi yepe mutu moko fabi malo ba ne wana ti ya ndengo wana ti. Si il faut penser non moni ngana landi boye nga la discipline koyembaka to bana na école to bana boye nde to komi lelo boye po to tosaki ba toli ya boye yango wana ndo lobi bosiko yo ngana lo bonde il faut lo ba version na wana ngane na beti version ya mutunyo so ya mokili mobimba vraiment jonga ngana bike yo ba question za na lelo te nga zo mona ba question te. Pour version yo bangana beta na to beta ba masolo ina nyo suna kata discipline nga pona kuma musicien na landa ke ba midel bango bazo na ba midel voilà omoni kaka Kishasa ya hier ya Kishasa ya respect ya discipline soko otangi kombo ya papa yo batangi kombo na nyo boye ba nyos ba na ngona contre te mais lelo tala Kishasa ya lelo za na respect ta mukete Kishasa lelo ya li surtout na baleki balandi biso bazo finga bazo banga te alors mutu azo banga ma édiction te aza déjà mutu moko akofana na bato atami bali misatu pembe na ete mais na ebité soko yo na zungsa mutu na limu mais nga posa na ngeza te que totanga oh non jeune boy j'ai pris votre exemple pour ça bato mususu balobaka eyembeli ya kumuma na chante nga vraiment funa landa kaka lokolo na ye mususu akolanda 2 ans après oyoka voix wana échanger. Mais le long comme na chante surtout tali carrière en comme na chante bane o ya zui na ndule mais ti le voix wana ezaka likolo yango to solo bakeno eza mutu mususa cause mama nazwa ndenge comme na chante alandela nazwa ndenge comme na chante salaka c'est ça ma question et là question que notre pesa toli na mutu moko bo jeune moko olanda biso ou bien nti c'est-à-dire que yo moko ba discipline yo salela pour lelo garda ka voix na yo ti lelo ilaneti ne papa wemba tiko kufa nae voix na etikali kaka ndenge wana mais yaba mususu bana oyema ma changer voix mbala moko non de c'est déjà inné ba bota na voix na bango ngana bota na voix na nga discipline eza na makambo nyonso nenga yo ozaki journaliste oza na ba norme na yo oyo bike na ki journaliste ndenge biso ozali tolala avant tubilingelaka so wana concert oloba te wana ya ba secret to ranango ya ba secret professionnel voilà.
amoni déjà tokomi koluka toshite mais avant na kosenga batiela biso loyimbo moko tolanda comme ça to se retrouver tout juste après. Voilà, merci. Kumuma da chante, Tolandi, extrait wana. Lelo, tutali, mwanze momoko oyo, vie lutumba simaro, abetaka. Mais lelo, l'interprétation oyo kumuma da chante azosala, eza ndenge moko na vie lutumba simaro. Alors, Nkumba da chante tukumbuke na suka ya émission na biso pona batu nyonso oyo bazaki na posa o balandi yo bakoki ko retenir nini pona album oyo ezoya pe titre na ngezani titre to tsaki toujours immortaliser Simaro mais sinon lobi pe titre monsieur ko manango so échanger peut ça la va bien mais sinon toujours immortaliser Simaro donc je pense que titre phare en wana mais tu aussi la bino ya phare sous peut-être goya tant ça pena tant qu'on va pas na finale tu groupe mais sinon dans l'ensemble le titre est manda immortalise Simaro titre album est manda immortalise Simaro so nzembo yo bimaneti promotionnel to goyoka ngo beto bengo na studio oya goyoka comme ça on ngana lingi hein on so to moni nombre ba to pe comme be nga to poni pe wana. Voilà, message ni nous passer na peuple congolais noso au bazolanda yo, eza pona mboka, eza pona musique à Congo. Oui mais bomoko ezala, discipline ezala, ba matisa ba PCR mbongo na po PCR comme la valeur ya ko respecter musana na balabala, ba matila ba enseignant mbongo na bango, ba matila ba fonctionnaire moi eloko bien. Ba matisela ba minganga moi loko parce que vie eza na kati ya rond wana on atangi wana ba société on eza ba société moko so nzamba sungi vraiment et que ba baxili bango et on a bien pour couche na bango eza couche moko vraiment importante pour na ko salisa biso pour na ko salisa pour na mboge tambola normal quoi parce que couche wana eza na passe mingi ya mo ba aventure eza mingi ko na kati et puis bon ya bokabone ezali que merci na yo moko na ndenge osaki courage pour ça pour toute ça émission na caméra woman na yo Rima Kialo Mkongo Mkongo alors voilà dernièrement qui lambio ba na boaka na boaki lambio po abaki vraiment manda ko bossa na tena émission jonga boaka ngai donc lambio dernièrement pe to monaki transport et créa qui dernier de pagaille na Kinshasa journée mobimbezaki somme yo lokola mwana mboka oui ezaka l'état fazala 5 services mobimba l'état fazala ngai so ba tsenga lobi na l'état mo kondi na l'état je pense que mboka ya bofu fimbo ezala na ba sanction fezala makasi ba suspension fezala ba fimbo ezali pe na place quoi parce que congolais azana respect ya kolinga mboka na yemo kote poso kolinga mboka na yo koboka makasa na babala te ozana poso ko janzeli ngobela lo bate okini bopeto soko lingi mboka na yo ozo sens unique te soko lingi mboka na yo oko respecter makambo nyonso zitambolaka na norme na vie mais lokwa biloko na ezate auto osenga na nzambe kaka abatela biso ba condoléances na catholique mobimba na plus ba condoléances na cardinal Mosengo auto tika biso vraiment nzamba zoye azaki mosala nzaya monene na kata pays asalaki pe na kata mboka pour na peuple donc eloko na koyoka bwana oyo yango wala quoi pe lisusu ndeko na yo mama Shako otaki kotika biso mais to remarquaki moi désordre moko ezalaki na matanga donc ba programme eti lelo lobby kuna ba avorter ba kusala boy lokola artiste. Oui mais maman Shako que son nom repose en paix mais bon omoni delo faut bandeko bazwa mayele lelo soki matanga comme na mboka comme on dirait place à fête matanga soki ba mutazu matanga comme lokwa place moko ba kosala ba makele mala bango non
C'est pour cela maman chaque fois azali nzamba battre la molimo na pas azali biso de to ko ya souté parce que des ordres ba roya besoin ko créer comité na kati ya famille ya batu pour besoin nini. Alors ngai na place mo oui so na mo des ordres ndengona vraiment na bagi pendant na okete merci na maman Denise a pesaki famille moi loko pour ba organiser moi loko tem et loko toloba pour organiser. Et puis merci l'assistance je suis de na gauche à droite parce que maman Chako c'est ma grande sœur aza na kata libota aza na kata famille. Et gouverneur Gentini Ngobila sangisaki famille na suka ya émission na biso Berthe Djonga moto na Zambie na zaki ne sengo ya ko présenter bino yango nde to solina ku moment da chante mais entre autres na tiki bino na plaisir ya loyembo oyo. Ciao.